koyera boke kodinda supe na malamu malamu botana moto na bino azangi position aomema bato ya bino na nzela paradis na lola esika kuta ezalaka toyebi yango dadi ayata kobwaka te bazokamata bible nini atia fungoli poubele akangi oyo akoyoka ye ayoki ye. Nous avons que deux chemins po nzela oyo naboyi bakoko te nzela ya royalo eza nzela satan. bakila tentation akendaki akendaki na cimetière bakoko na ye babimaki bakoko na ye banani Moïse Abraham bamimonisaki liboso ya Yesu Masiya oyo bakufa deja bandakala Na cimetière ouais wana mateya nani na baprofete na biso donc alobi ke Jésus aza mobiki ici mais vraiment la lumière du monde l'élargissement de ça nayebi te lumière oyo soki toyeya deya na bamboka oyo na bapoto oyo majorité ya peuple ya poto ya biso te bato toya baza na bamoke oyo baparana ya kolalo déjà nayebi soki na vérité parce que ate tozoloba vérité omoni awa to na dedo te nga namonaka mpe ya kolalo ndedoke azangi te koyeba aza na poko ya koyeba ondire bato moko basima ya koyalo baomema ya koyalo na libulu alors na biso moko te ema topesa bango valeur te aleba mindele baye bazwili biso bango bakiti bango na bamize na bango bazwi baevre na bango babandi osalela yango biso tokomati toniati yango yango tozosofu bakomosalela bato oyo batopesa bango valeur donc ezali yango kombo na Yesu Masiya eza koko non eza obligé te wemba Yesu Kristo wana foko oya wana fo oya pardon eza obligé te polo wemba Yesu Kristo oyebi te voilà ya kolufa défendre que non eza obligé te ya koindima Yesu Kristo comme kolo mpe bebengi yo excuse na ndenge ya respect kaka parce que na direct ok tozonga pose kote moko ayebi kutu bakoko ne ya Jésus te ayebi bango te Jésus azalaki na bakoko te abotamani donc fils unique yango ewuta azalaka na badescendant te donc côté moko azoka ekonete neki mbango alobi ayembelaki banzembo mais azoyeba te kaza koko ya Congo donc en fait il faut vraiment attention avec cette belle dame. Elle est belle oui mais nalingaki trop elle est belle elle est charmante donc on a zota na nzambe qu'on a bongo ya créer une belle femme comme ça alors elle a un esprit de Jézabel donc vous allez faire attention elle vous a même na kufa bana baza na pasi yo bimaki soki ezomarche te na kaka na babengo te soki otiki bana na ndako yo bimi oketambokisa bacourse sikoyo na ndako bana bamoniki kote moko epanzani baoyeba te so babengo te. Bien-aimés dans le Seigneur, faites-vous attention avec les prédications des frères. Nazotuna na lobi tous ces mondes là a remember bango wapi. Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, l'aura la vie éternelle. Nga nazo zonga na Bible. Hier koya la zo mema bana na nzambe na kati na bondoki. telemeli nyonso ya yo te na kombo na Yesu Masiya tobengana yango na lezarene e tobelemaka na Yesu Masiya nzambe zala na biso amen. Babonane mbote balandi ya www.masoloyasika.com lelo na beli bino ba mama na biso ba yaya na biso ba ndeko na biso oyo bino nyonso boyebi na kombo ya yaya kuyalu bakembisa na Ser Coco Madera. Lelo toye kosolola lisoni toye kosolola kasi yambo to banda na kopesa bango micro moko ase présenter pour mingi pe bayebi bango mingi bayebi bango te na kobanda na yaya kuyalu bakembisa yaya kuyalu mbote okoyi ko se présenter liboso bayebi bazali kolanda biso.
Mbote pati la belle masolo ya sika. Ngai komona ngai ya kuyelu bakembisa na pesi mbote na bato nyonso oyo bakozwa susu ntango mpona kolanda biso. Matondo. Sœur Coco Madera mbote o se présenter liboso ya baye bazali kolanda biso mokona lelo. Na pamboli nkolo, la Bible déclare qu'il n'y a pas hasard devant le Seigneur. Na yambo kombo nanga Sœur Coco Madera. Mokona lelo c'est un grand jour. Comme j'ai toujours dit, je m'appelle Sœur Coco Madera, je suis la servante du Seigneur. Donc là, nous avons 3 pays. Ya kuyalu, auti musika, na pamboli susu nzambe nango nazo sambela. Asali biso ngulu tokutana lelo. Et puis la belle dame, Fatima Belle, Masolo Yassika, auti Hollande. Et bien voilà, la Sœur Coco Madera, elle habite à Bruxelles. Donc 3 pays différents. Balandi, na kombo na Yesu Christ, parce que là on parle de la doctrine. Hein? Donc na kombo na Yesu Masia, bo fungola leto et puis bo defa. Bo yoka mate aya koyalo. Et puis bo yoka susu mate ya Sœur Coco Madera. Na kati na biso tozali na arbitre. Yé pas na doctrine na ye. Donc yango na tango na bandaka musala na bondelaka. Ngai nazali moto moko avana banda musala fona bondela. Soko na bondela te na préfère na kate mission. Na leki na kopambolo lisusu molenge bene na tango sasa ipia kitoko pesi biso mpona kokumisa kombo na yo mawa na yo nzambe ezalawa esiko tokosolezaka mpona lokombo na kombo na nzambe tutelemeli nyonso ya yo te na kombo na Yesu Masiya tobengana yango na lezarene e tobeelimaka na Yesu Masiya nzambe zala na biso amen. Et puis babonane ningana ndeko na biso aye. Ok, toye kosolola lelo vraiment liso na biso toye po toza bana mboka moko bana ya Congo. Biso nyonso toyebi ya kuyalu azali mama na biso oyo ateyaka bokoko toyebi Sœur Coco ye azalaki ancien danseuse ya orchestre jazz akoma kosambela ayamba Yesu Kristo kasi biso nyonso tozali bana ya Congo eloko koki kokabola biso na kati ezali te ya kuyalu esali mikolo ebele tokutani boni nzoto Nzoto eza bien ndeko ozomona ye monene donc c'est bon. Na se fait mingi komona mukolo lelo vraiment ewumeli vraiment ouais ewumeli ma mingi kasi mukolo lelo na se fait ma komona yo na émission ya masolo ya sika. Si j'ai l'impression qu'on a le lot de kosola ezali bakoko nini oyo tokoki kobelela lelo na kati ya Congo. Na kati ya Congo po Congo toyebi yango toyebi situation ya Congo ndenge ezali. Congo ezali ko marché te. Na situation ya Congo lelo tokoki kosambela bakoko nini. Notre pesa malobe pas Sœur Coco bakoko nini na mukona lelo tokobelela ete baya kosunga Congo na biso. Selon Sœur Coco Madera. Ngana yebi na nga bakoko biso tokoki kobelela te ngana yebi ke muto tokoki kobelela oyo azali mosungi ya likolo pe na se ezaka Yesu Christ nde tokoki kobelela mais likambo etali bokoko naza contre yango te mais oyo eza makambo ya koboya Yesu Masiya kokanga ye neti na poubelle koniata Bible kopasola Bible je ne suis pas d'accord parce que Bible biso to bwaki Bible biso to niati ba oyo ba niati ba koti na bokoko ba lobete simo kimbangu nde nzambe là moi je suis pas d'accord avec ça. Ça Coco na kati yote na lobi ba koko nini tokoki kobelela na mokona lelo na kati ya Congo. Na yebi nanga ba koko tokoki kobelela te ponga actuellement onga na yebi kaka ke na bela kaka Yesu na tonga pasi pe bisingo kaka Yesu Masiya mais j'accepte que toza bana Congo toza na bakoko na biso o bakufa pe baza na kati ya repo na kati oui na kati na Biblia bakoko bazali Sœur Coco ezali na Abraham bazali koko ya avant Yesu ya ezali na ba Moïse ezali na nini après Yesu alandaki na sima Yesu ye moko meme akendaki toloba akendaka kobelela bakoko na ye ba tango akomaka na tentation akendaka na yebi oma bien akendaka na cimetière kobelela bakoko na ye babimaka ba Moïse bato kala babimaka bayaka ko consoler ye
yo lokoza ondima Yesu Kristo silo yo bakoko nini oyo tokoki kobelela na kati ya Congo na biso. Vous êtes sûr que Yesu Masiya akendeki na cimetière abele bakoko? Toi tu es sûr avec cet évangile? Il faut faire attention hein. Yesu akomaki na tentation. Sœur Coco, Yesu akomaki na tentation akendaki akendaki na cimetière bakoko na ye babimaki. Bakoko na ye banani? Moïse, Abraham bamimonisaki liboso ya Yesu Masiya oyo bakufa deja bandakala Na cimetière. ouais. Wana mate ya nani? Sœur Coco elle kati ya Biblia. Bon tolongoli wana. Bon te tokolo bango parce que bana nzambe faut ba secret comme na 2015. Nazo comprendre que tu m'as bakoko ngo. Ngane Bakoko biki. te. Sœur Coco bakoko toujours ba les descendants. C'est-à-dire avant Yesu aya. Oui, avant Yesu aya to ba prophète ba descendant neti biso boye ba oya biso baleka ya Yesu pe baleka après Yesu ya aya Yesu baleka te. Yesu aza bokonzi ya Yesu baleka bakoko baleka eza lokola zikizaki chemin. Eza lokola zikizaki chemin. Après Nzambe hein, le peur. Il y a Jésus. Après Jésus, il y a le Saint-Esprit. Ça fait 3 personnes différentes en parlant, mais ils ont un seul esprit. Motoko sabinote. Je respecte Kimbango, Azape Koko Nabiso. Kimbango Azaki prophète, il nous parle des prophètes. Koko Nabiso, Kimbango pas des prophètes. Il y a beaucoup de reconnaître Nzambi Mpungu. Maintenant, comme Koko Nini. Tobengi Nzamba Tolobi, les deux de l'esprit des prophètes, Totangi, Abraham Azanakati. Totangi. Abraham yango bakoko te tozobeza. Bakoko. Ava Yesu ya abimaki na mulongo ya bato wana. Abimaki na kati ya libota. Yesu Masiya ben na kati ya libota ya batolo ba bakoko bo ya David. Tozo ba ndé ba prophète ngate ba bakoko e tublenga. Bakoko pona expliquer malamu bakoko bazali ke neti ngai boye c'est koko. Na kufi na kete na tiki bana na ngai bakobenga nga sikoyo bakoko na biso bongo te ube naloba nini wana ya kuyala ko expliquer muta yebi yango c'est là voilà yo esa kizunguzungu kenena nukunda yeyalo c'est là voilà yo olobili ke oyebi yango te nayebi ke toza na bakoko na biso mbala mingi mpe nalikaki neti pa Johnny ayimpi nalobi ke toza na mpeve moko boye bakoko na biso batikalaki na biso nango ozo comprendre o bakoko na biso balikaki neti ngai ntango nayebaka ke bakoko na nga mpe na kati ya papa na biso bayembaki mpe bazalaki badansesi mpe bazalaki nazalaka nango mpe lokumu nazalaka nango mpe lokumu mpe nayebi ke Simon Kimbangu aza mpe koko na biso oyo aza prophète oyo Nzambe na mokili atablisaki na kati ya bankongo me na koinvoke koko na ngai moko te na ntango ngai nazali kosambela non na koinvoke te wana eza mpenza satanique diabolique bokeba l'évangile oyo. Ok, to pesa maluwe pa ya kuyalu bakimbisa bakoko nini tokobela mokona lelo na kati na Congo se akoka uti koluba ete tokeba na kobelela ka bakoko yo okoluba na nini na bayi bazali kolanda biso tondo no pesa maloba ya so bandeko na kanisa boyebi ya kuyala lobela likambo etali bokoko na biso bosi komona boto tuna mama na biso koko madera bakoko ni tobela na Congo e ayebi ni bakoko wana te ayebi même pas kutu na sima ya Jésus ke bakoko pe bazali donc tant yozo kwa na Jésus donc ebaki Jésus a uta pe na ba descendants donc bango na bakoko te meza ya biso te donc eza pasi po ye bango parce que bazali ya biso te ya so na mabele na biso ya Congo to wana bakoko na biso to kwa ko belela na tango pasi pe na tango bisengo tobela bango bazali pe basalelaka biso so tomona basalaka te parce que tobela bango te ndeka outi oloba ke parce que obela Jésus eza na bato ebele oyo mpe baza na même opinion ke mama leso koko madera donc bango bamonaka ifo babela Jésus oyo lelo bazokroire na obela bakoko baza moke tellement donc yango nomoni ki tozoyaka na mateya mpona kolakisa bato ke boyeba eloko nini tokobelela
mabele na biso eza na bato oyo mpenza ke baza wana po tobelaka bango ntango oyo oza na mama na yo oyeba olatisa ye babiloko ya kitoko te osakana na ye opesa ye valeur te moto mosusu akozwi lo mama wana ake apesa ye biloko ya kitoko alati apres bato babandi olola ye bakoko oyo ya mabele na biso moko te ema topesa bango valeur te aleba mindele baye bazwi biso bango bakitisa bango na bamize na bango bazwi baevre na bango babandi osalela yango biso tokamati toniati yango yango wana tozosofri bakoma osalela bato oyo bazopesa bango valeur donc ezali yango wana totiki ya biso bato mosusu bazwi yango basali yo na ndenge ya kitoko aleba osalela bango na kasa so botali baimage mingi ya pape oyo ya mokonzi ya Vatican okomona aza na ekeko moko ya moto mwindo oyo ye akendaka koinvokelaka baesprit donc koma ye mondele akezala na ekeko ya moto mwindo donc parce que wana eza baforce na biso mais ntongo biso tonéglige yango ekende yango kote mosusu mais ntongo bango baopesa yango valeur e osalela bango parce que bango bazokumisa bango biso tokokumisa bango te na mabele na biso ya Kongo bakoko bazali ya kobelelaka nde touti koloba bamvuluzi kimbango bayaya kimpa vita bamachwa baneko dipwanga baza ebele bamama mafuta mama mbangala wana bazali bato bakufa na mabele na biso oke so totomoli bamilimo na bango e osalela biso baza ebele mais ntongo tozobela bango te moye basala eza te donc bazali bandeko botika na bino kolanda oyo ya biso te nzambe asala bato na bamboka na bango bato na bamikonzi na bango bato na bakoko na bango nga naza moto mwindo bakopesa nga koko ya mondele te baloba oyo aza ya yo donc nga naza congolais bakopesa nga israélien te balobake oyo aza ya yo parce que baisraélien bayebi biso te matondo ok yaya kuyalo olobi tobelela bakoko na biso bakoko nini oyo tokobelela bakoko oyo baya mabele na biso bakoko ntango ozolobela bakoko faut préciser bien tobela bakoko nini tobela bakoko oyo nauti oloba lokola bakoko ya Congo bakimbango baprofete oyo ya biso bango wana tokobelela ntango olobiki mpo na Congo tobela bakoko wana c'est-à-dire mpo na Congo tokobelela baprofete na biso baoyo bazalaka liboso na biso basila kotika biso se akokoma dera ya kuyala lobi papa kutu azosambela ekeko ya moyindo Bien-aimés dans le Seigneur, faites-vous attention avec les prédications de Yaya Kuyalo. Nazotuna na lobi tous ces mondes-là aromement bango wapi parce que la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas l'aura la vie éternelle. La Bible. Yaya Kuyalo azomema bana na nzambe na kati na bondoki. Faites-vous vraiment attention avec cette belle dame. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle, elle est charmante. Donc, on a créé une belle femme comme ça. Alors, elle a un esprit de Jézabel. Donc, vous allez faire attention. Elle vous a même na koufa. Parce que la Bible le dit, errer les morts en Christ, car misala na bango et kolanda bango. Tozana bakoko na biso. Abraham paza koko. Le problème ya kuyalo yali azusa la différence ya poso, hein? Ya moindo, ya nini. Ce n'est pas ça. Yesu masi azabo moye. Kimbango ya zotanga la bakoko na biso. Ngana ndimaka kimbango, hein? Naimba banzemba ngo tunasina imba nzemba kimbango na yo na mbonda. Toimba mambo mavova kimbango mafete nongane. Nzela Zulu, Nzela yave kimbango etanke koko etake prophète Congo atato la kiango ke Yesu Masia koya alors ton yeku zo kamata Yesu Masia abwaka ya ta ko bwaka te mazo kamata Bible niatia fungo li poubelle kangi oya koyoka ayoki nous avons que deux chemins pour Nzela oyo na boyi ba kokote Nzela ya koyalu eza Nzela Satan. Moi, je fais mon travail. Nzela ya kuya les Nzela Satan, donc faites-vous attention. Le lomo qui la biso Congo na biso zobe pourquoi parce que ba passer na biso bazobe bisande makambo parce que baza batu ba ukosani na kat na bokoko bazo kumisa kaka neti bokoko bazo sala ba doctrine sorcellerie mais ba simbi Bible. Alors moi de faux pasteur bazo invoquer ba esprit ba ya ba centre. Mais oui.
bapasteur babiyoka yesu te bakosaka na nkombo ya yesu parce que le vrai adorateur d'oro le père en esprit et en vérité oza bapreuve se ya koko naza na bepreuve te nga na position kutu pepele o nga kutu te babi te ya lokuta bakoya ntango bakoya bazosalisa baosala na bokoko te pas tout le monde ya vrai bayali o me baza na kata mokili baza bakota mokili te bakombo nini eske nga nayebi bana nzambe nyonso nga nayebi bango tozoyebana na kati koyeba oyo aya mwana na nzambe na oyo nga tozoyebana na bafruit ya koyalo mission ozosala wana abenga nazodéfendre nzambe oui yo ozokende mpena libanda okende bato yango abiya kolesa va finir très mal à ta vie sekoko na kati yo maloba te sekoko loba tozosala débat oyo eza te mpona kokritike te eza mpona kokritike te eza mpona koéclaircir oui koéclaircir mais manière ozomene eza neti wewe manière ozokende nango eza neti oza kohumilie oza kosomo oyebi moto oyo aboyi nkombo na yesu masiya totalaka sekoko non eza obligé te koyemba yesu kristo oui wana oyo aboyi kote nini te eza obligé te mpona koyemba yesu kristo oyebi te wana ya koya lufa défendre ke non eza obligé te ya kondima yesu kristo comme kolo mpe mobikisi nde mokonzi etali kutu mutu te etali kutu yo moko individuel nayimbi yango kutu na album na ngai topesa maloba epai ya kuya se ya koko alobi ete ndenge nauti koloba alobi ete ya kuya ozali komene bandeko mingi bazali kolanda biso na nzela ya mabe na nzela ya libungi ozali mystique osuka mabe okoloba nde nini nga nayebi ke kolanda yesu eza nango obligation te se ya koko oui mutu na mutu oui oyo alingi oui mais débat se koko tozali kosala ezali te mpona critiquer mpona kokritike nauti koloba yesu azalaki na bakoko ye moko ainvokaki bakoko na ye na cimetière ye moko yesu evokaki bakoko na ye tozongi débat na biso eza te mpona kokritike se ya koko tosolola normal opesa bavi na yo ya kuyelu mpe apesa bavi oyo ya kuyelu olobi nini alobi ete bato oyo bazali kolanda yo bazali na kobungisama bato oyo bazali kolanda yo yo ozali komembango na nzela mabe okoloba nini matondo eza mpasi mingi na mawa kolanda makambo oyo mama na biso koko madera azali koloba pamba te so bolandi yebi aza na baconfusion kote moko ayebi kutu bakoko ne ya jésus te ayebi bango te jésus azalaki na bakoko te abotamani donc fils unique yango ewuta azalaka na badescendant te donc kote moko azoka ekonete ne kimbango alobi ayembelaki banzembo me azoyeba te kaza koko ya congo donc olobi oyebi banani bakoko ya congo te mameme te olobi oyembelaka kimbango nayembelaka yesu masiya nadoraka kaka yesu outi obeta mbunda dernièrement olobi obetelaki kimbango nalobi nayembelaki nzembo oyo kimbango alobaki mamboma avova kimbango avec donc mais kimbango dapo oyo aza nani na congo asa prophète na biso normalement net na français le roi pour yo lingaka no ma français to lingaka babenga na linga bokoko asa koko na biso oyo nzamba tablisaki pe Yesu masi les problèmes ne toi tu veux pas accepter Jésus Christ non les problèmes ezaki yo ozoza ba route ba confusion trop côté mo reconnaître côté mo boyango tete na reconnaître jusque là je suis vraiment pour Jésus est-ce que c'est koko eza obligé ya ko reconnaître Yesu Christ sikoyo yebisanga combien de religions to na na mokili parce que soki yo ozokoka kaka religion eza kaka ya Jésus mais yo lobi ki soki nga na omema na nzela bokoko eza nzela mabe fo bato nyonso bakende na nzela ya Jésus te wana eza nzela toboyi te mais yo libi to évoquer bakoko na bimisi mo ya invocation anga bokozolobaka solobi tobelelaka eza évoqué tosambelaka bakoko baya na situation oyo bayede biso bakoko nini mais yo na ndako na yo soki lelo otiki bana na kati ya ndako bana baza na pasi yo bimaki soki ezomarche te na kati ya ndako babengo te soki otiki bana na ndako yo bimi oketambola okesala bacourse
siko na ndako bana bamoni ke côté moko epanzani baoyeba te so babengo te babengaka bakufi te yaya keba bo Jésus azalaka nani keba Jésus Christ aza mwana te siko lelo akenda wapi il est ressuscité moto ya ressuscité azalaka quelque part Jésus azalaka wapi est-ce que oyebi mort ressuscité so elakisi moto moko akufaki alamuki ake kovanda quelque part mais bien sûr mais moto akufi akokende te akenda lisusu donc elakisi Jésus akufa Jésus akufa donc oyo bakende tona obela bamort mais pourquoi Jésus akenda olela na cimetière ya Gethsemane ye awuti oloba no awa mais comment Jésus akende koinvoke bamort mais yo ozoboya ngai nalobaki biso bifoto oinvoke bamort na biso naboyi oloba te wana eza conception mais naoba ozokwara na Jésus ozokumisa Jésus mais nakumisi parce que nayebi kaza makambo Jésus alikaki soi-disant so ba avivaka na mokili Bible ebengi yo excuse na ndenge ya respect kaka parce que na direct bingi ebengi bato lokola bino boboyi Yesu abengi bango ba antichrist. Ok, tozomwa pose se koko tozali kozongala na masolo na biso. Ok, balandi ya www.masoloyasika.com biso tozongi na pose na biso oyo tosilaki kozwa na ndenge tozali kosala débat na biso ya kuyalo bakembisa na Ser Coco Madera toyoki ndenge osili koloba na mituna ototuni yo tomoni ndenge osili koyanola Ser Coco Madera. Selon yo ozwaka ya kuyalo ndenge nini te selon ngai ya kuyalo déjà nayebi so pena vérité parce que atozoloba vérité omoni awa to na de doute ngana mona rappel ya kuyalo ndoke azangi nde koyeba azana beaucoup akoyeba on dirait bato moko basima ya kuyalo baomema ya kuyalo na libulu alors bato wana fo batika cette belle dame créateur de Dieu andima nzela ya malamu parce que ya kuyalo azomema bato na kata mbungulu nzangala penza donc nazo comprendre te mais azo évangéliser mabe akokenda milimo wana nyonso wapi ekosukele mabe akokenda milimo wana wapi parce que na ero eza susu banzambe oyo ya baeglise wana te déjà nga nakendaka baeglise ya babatima te eza banzambe oyo ya lesali est individuel bakokeke na bato ebele wana mpo bato balingaka mpe ya koya lobayali na bandoki nyonso oyo ya kokozala mpe ndoki te mais évangile lesko bandoki bakoti babombana basala makambo na bango akokenda bango wapi yaya tala na mwasi kitoko boye et puis ya koya nalandaka ya koya na lobi pourquoi tokoki kobengana démon est-ce que démon tokoki kobengana mpo na nini parce que alobi kamaka makoko na biso elekaki na adi londole esali yo rien tala kaka esali rien aloko na ntangi kombo na yebi koeza mwana nzambe kitoko makasi kata te Fatila vele masola sika bana nzambe ningana sa Ser Coco Madera. Donc voilà quoi nayebi sika ya kuyalo okenda milimo nyonso te balalaka ya kuyalo nayebi ti ok ya kuyalo ngai par contre nazomema bato direction paradis lola pipon pon pipon pon la 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 pipon pipon pon. ok ya kuyalo tokotourne epai na yo Ser Coco azali komema bato na lola yo ozali komema bato na lifelo okoloba na nini matondo Ser Coco Madera azosekisa ngai donc aza position te bana nzambe bana bokoko wapi ya koya azofungola miso vraiment kolanda bato oka ba Ser Coco Madera boki kodinda supe na malamu botana moto na bino azangi position aomema bato abi na nzela paradis na lola esika kuti ezalaka toyebi yango ta te biso fo tolandela kibokoko na biso kibo biso to tolobaka bokoko to moso mingi babanga yango bachinois balandelaka kibokoko na bango tolobela nzambe te parce que nzambe te ozoloba nzambe eloko bose trompaka ke ya kuyalo amuta nzambe na ndenge moke te donc nzambe wana muta sala ya kuyalo boye problème ezaki toza na problème nde ya Jésus po aza soi-disant prophète ya mabele mo ya Israël ke ya kuyalo yango aboyaka po biso pe na mabele na biso ya Congo to na ba prophète na biso donc alobi ke Jésus aza mobiki ici
mais vraiment la lumière du monde, les narcisses de Saron, nayebi te lumière les yango tribus de Juda. soki toya deya na bamboka oyo na bapoto oyo majorité ya peuple ya poto ya biso te bato toya baza na bango moke oyo bakoraka na lumière du monde nde azoloba bakoraka na lumière ya bango moko bandeko bozala basentimentaliste te mondele akoraka na ye moko na force oyo ya ye akoraka na seigneur te oyo so oyo oyebi mondele wana akoraka na jésus tala aza malheureux donc nde bazorendre biso bamalheureux mboka na biso ebebi na bakombo wana peuple abebi moto likolo akokwaka na moto moko boye alobi akufaka asekwa me esika azalaka eyebanaka te bandeko fo toyeba kosekwa elakisi nini moto oyo asekwa avandaka quelque part moto akosekwa ata limo jésus abandaki komonana soit disant baimage filme abandaki koapparaître donc aobima ndeti ndoto oyebi so olingaki moto wana mingi to moto anga akufi abando yela yo okaka namoni mama na ngai ye donc ndenge soit disant jésus abanda obimela bamari madala soki basimo soki banani donc anobimela bango bongo ezaki likosekwa te moto asekwi azalaka quelque part donc ntango osekwi il faut ozala pa na bino bio fo ozonga na ndako ale bato baretala ye asekwi azalaka awa mais yo osekwi babiso basimbi bodusoli okei donc elakisi eza esprit na ye ezokanisa moni ye donc asekwa te azala te donc yango wana bandeko botika na bino kolanda basentiment wana bato lokola se koko baza ebele na baraisonnement oyo mais eza raisonnement buzobe eboma bato mpe ebebisi monde ebebisi peuple ingeta se koko yesu asekwa te c'est vrai sérieux akufa asekwa azabo moi na zela neti toloba kombo déjà aza esprit yo lakisanga koko nini nakufa sekwa koko nini bakoko na biso nini nakufa toloba kota bamindele à part yesu po ye kaka le seul moto akufa sekwa azabo moi koko nini eza mawa mingi na peuple africain ya kodefandaka bakoko ya bato eza pasi na mawa eza kana eloko moko bandeko oyo neti ya koyalo mpe na bato ebele bazali oyo bazolobela bokoko lelo mpona kotalisaka peuple ke ya biso ezali jésus asekwa te eza molimo jésus aexista te problème eza ke bakimbango bazala bahistoire na bango eza ya lobi mais jésus baosala barecherche baoluka soki aviva kutu wapi baomona te yango nalobi oyo bazondima mateya ya koyalu ke jésus azalaka kutu te jésus asekwa kutu te bible ya bamindele ndenge tokoloba mpo lelo tokoti mpena mozino te toza mwa likolo me nzambe akosala biso ngolo tokokutana lisusu tokoclairci mais soki tokokutana lisusu na ya koyalu ekozala d'abord mokando ya nzambe epuis mokando ya bino balandi nde bino bokoki komema biso esika bino biso tolingi tokende na ya koyalu me nakoyebisa bino ke yesu masiya akufa asekwa aza bomoi eza yesu aparticulier omoni liloba oyo lelo tozoloba ye moko kuta alobaki jésus christ avait énoncé donc makambo ezokoma lelo oyo des prophètes Esaïe avait énoncé ça to aza mondele même kimbango kuta alobaki ya izela mais makambo ezokoma lelo fin du monde oyebi ya alobaki on a kata parole atikaka livre ya teyebisanga na ye ayeba so jésus atika livre Jésus avait écrit nouveau testament. Les ancêtres des prophètes, ils ont écrit ancien testament. Tout ça, ça fait Bible. Bible, totango Bible, mais ça livre ya mibeko. Mibeko wana soko landi yango ya koyalu ekomema yo na bomo ya koyalu blague te. Balanzi bana nzambe ningana yesu masiya akufa aza bomboye et puis modele ye akoyala azomema mateya nezolakisa lokola yesu akoya lisusu te donc ipoya kozwa basin akoya koko yesu akoya kozwa basantu oyo basalela ye ndenge okoloba te na kati na solo parce que ce n'est pas Dieu qui dit yesu bango so bakokota te les vrais adorateurs oyo yesu akoya kozwa bango na kati élèvement mais selon mateya ya koyalu ya koyala azondima takutu te ke yesu masiya akoya donc pour ya koyalu donc c'est fini nous allons invoquer nos ancêtres donc histoire esilika ndenge wana yesu tobwaki ye kuna na israel soki ndenge nini mais non oui c'est koko est-ce que c'est obligatoire que ya koyalu ndenge aza boye andima ete
yesu akoya mpe akoya kozwa basalelaki te eza obligatoire te parce que la Bible déclare même na kata Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin qu'il croit à lui. Oya condamné à la chinois, et ça n'a qu'un gangue. Oya quiconque croit à lui ne périsse pas l'aura la éternelle. Et c'est quand on le battait à koya kozwa bateau. Mais oba monique, bagoula na bango maté ya oya loki yesu masiya oya n'était za na okara bilobe la mwanza. Ah binomo webi mais moi je fais signe qu'il y a des chemins. Pas de blague, hein? Je plaisante pas. Non ça la mission nga tamso na kokufa na pelobi. Mais si on a kofi lobi na mémoire oyo. En tout cas neleki na kopambola ba na nzembolo bake. En tout cas, voilà notre sœur Coco Madera à Sali Moussala Naye et bien voilà na kirova na repos. Bibe kote le bi esengo na banku fina yesu promisana na bibango et kolanda bango. Elle est mort. Le misana bango kolanda bango. Donc na les questions na kopambo là bas na nzambe na lobi en tout cas ben voilà, toi na deux awa toza biso toza bana Congo. Bana Congo. Biso toza bana Congo mais moto na ba idée na ye. Ana doctrine na ye. Amen. Onga koko na oloba na bino ser koko. Oya kolanda ngai nzambe na ngali kana kopambo là ye na kombo na suma. Oya kolanda pe ya koyalu. Na bite bobo ya ye te. Na lobi oya kolinga po yesu masi pa yaki na mokili. Bible lobi ayaki pona bato na malamu te pona bato na mabe car le fils de l'homme était venu chercher sauver ce qui était perdu. Donc ayaki molenge lokola babiso surtout baya ko ya lopenya nde penza be na ngai muto na masumbo yesu ayaki mais soki master andeko aboyi na ye ko yokango alors na zandeko na ngati une grande diffusion blague pas je fais pas de sentiment ya kuyalu soko boyi kolanda yesu kristo ozandeko na ye te pourtant toza bana ya kongo biso nyonso okoloba nini matondo mingi nde na ote koloba ezali mawa mingi na pasi pamba te biso na biso baafricain todiskitaka towelela eloko nini tokolanda makambo tosala boye okomona bachinois te bavanda babandolobake bamisusu bazolanda koko wana mosusu bamisusu balandaka jésus baza na meme eloko oyo bango badefandaka oyo etali culture na bango soki bokoko na bango mais ntango oye epa na biso baafricain oyo mpe wapi ezali bapays ezosouffrir na oyo bakroya bake eza na moto moko bokomi ne jésus mobiksi le sauveur donc yango wana tokomi na bapotanage oyo bato babengaka ya kopotanaka entre biso na biso ntango moto aye memi mayele moko bo atie likolo ya mesa ete toyeba ya solo vraiment komona bamboka nyonso bato bazokomisa bato na bango meme kuta na bapays ya baarabe baza na bato oyo bakomisaka meme na israel bayebi nani babelelaka mais soki ekomi na biso na afrique toyeba te tobela nani ale bato bapanzani bakomobela susu moto ya Israël ali bato moko bayeba oyo ke nde milimo ya nzambe ezoki kokota kati na bato mpona kotalisa lolenge nini oyo biso bana na afrique tokoki kobelela mpe ya biso bato na biso mais kaka eza na biso bana na afrique toza wana mpona tobunda toboma toboma moto wana oyo aye na bosolo donc yango wana esika eza mawa mingi yango wana pamba te oyo tozolanda wana oyo bato ebele bakoti na lokuta ya oyo makambo mama na biso Coco Madera azoloba eza lokuta moko oyo ememi bato mais eza pasi pamba te moto akosami kobanda botami alinaki mokolo na ye oyo banda koteya ye oyebisa eloko moko boye esika ekomaka pasi yango wana mpo moto acroire mpo moto andima pamba te akoli nango nde tolobaka nzete oyo ebotami esi etengama boye ale yo ye mpo banda otelemisa yango tudwa mpo nzete wana etelemanaka sa tomonaka bakanga yango chaîne bakango babiloko ebe mpo bazongisa badresse nzete wana ekoma to droit donc ndenge biso bana na afrique tozali lelo bakosi biso bakosi bakoko bakosi bamama bakosi biso alelelo ekomi ntongo moto aye na vérité mpo moto andima vérité wana eza mpasi eza bitumba yango tozocomprendre ndeko nyonso esika ozali eza facile te ntango tozomona ya koyalo ndoki ya koyalo liboma ya koyalo awuti wapi ndenge mama na biso Coco Madera ote oloba Jezabel bakombo ndenge na ndenge bopesaka ya koyalo andimaka nyonso na parce que nayebi babiloko wana te bakombo wana bagrade wana ezaka ya bino moko nde na baketournaka na kati na bino bakombo boopesanga so obenga ndoki donc elakisi eza kati na yo donc eza kaka tomemi mayele mpona ete bato bazwa mayele bato bakoka koteyama matondo sa Coco Madera yesu azali ya biso te ya kuyala azali koteya selon ya kuyalo azali koteya bokoko oyo ya biso yo ondimi yesu oyo azali ya biso te mondele ozali koboya bakoko na yo naboyi bakoko na nga te nalobi balobi tobelela bakoko na biso belela bakoko na yo yesu wana selon ye nazoloba yesu azali mondele yesu azali mopaya mwana israele
azali mwana Israël iwana maloba ya ser koko e ya kuya bakembisa Yesu azali ya biso te ye azali kote ya bokoko o ya biso c'est-à-dire to sambela ba o ya biso pona nini ser koko yo koluka te o koyeba o ya biso okangami kaka na o ya bapaya nakangami na o ya bapaya parce que nazali na témoignage nalobi na bapasteur te ngai ser koko madira soki ezalaki yesu na bomoi te oyo particulier elesali ete individuel nayembaka meme nazache soki nandimaki yesu wana te na kati na bomoi na ngai mpe natambolaki na kobanga nzambe eza ebandela ma elembe na na bomoi te mpo bato babenga kutu yesu masi ya baganga bato kutu babenga mbe nakuza te mbe nakufa mpo aselanga ya mingi naza na batémoignage ya makasi yakuyalo tenga nabiki nanu tenga funa yakuyalo nga kutu ndenge eza wana eza na parcours na kati na yesu ya succès ya particulier oyo ya biglise la mwanza te binzambi bino boni bino bafo pase bomoni makambo osala naki ndoki na bino nde bazoboma mboka na bapaya bauti bipai na pe bazoya kotungisa biso bazoboma na nko yango yakolela komi na doute nga alandaka yakuyalo moni yakuyalo komi na doute ekomi un cœur aride telemi kaka boye bosiko bino boteya c'est ser koko te moto akobongola yakuyalo bomoni siko makambo olukeli yakuyalo en plus bato bafiyanka bino bachrétien bomoni makambo olukeli yakuyalo tala na créative kitoko boye bomoni makambo komi yangaki na bokoko po amoni clarté. Tout le monde n'est pas appelé d'être chef. Laisse-moi un peu exprimer, s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas appelé à être chef. Moutounio sa bon à bengamate na mokili pas diriger. Ba pauvre pe basali. Mais pauvre bango me mabiso te ba fo wana na bandoki wana bazo me mabiso te les pauvres en test te zabongo te yakuyalo na kati na yesu succès yali benga yesu na ndenge na yo ayaki pona biso bato mabe kolanda boye te l'église ebele yango zo pesa mobulu ba homme politique bato lokuta bolimbisanga na côté pina na pona pe combattant de toute façon il est pas combattant il est pas toi ba combattant mais to lo bana des doctrines des chemins. Comprendre tellement ma bébé ça la trop yakuyala comme un problème et puis bato bafinga baza ba chrétien ande to loba bo finga mutute nga finga nga yakuyala te na lobika ndenge comme mais so na binga ki Jezabel yalimbisa nenga te parce que s'il est écrit mais bino bo finga bisote bo tong sa biso ba passer ya solo beba na nzambe ningana bota ba commentaire réseaux c'est plus ça peut mettre ma parce que to Rolanda mais trop inciter non mais c'est que moi je n'ai pas incité j'ai dit ce qui est écrit. Donc voilà quoi. Donc yesu akoya bakoko na biso c'est vrai to naza wana pona nayebi simokemba mona biso to so bana Congo et tout ça ben voilà nayebi ke ba mindele bayaki wana babenga mo ba charlatan ko le batete ma mindele bi batu balingaka yesu ata ba chinois na zulu ba ya des chinois moi j'habite à l'église à côté de moi il y a une église qui sont des chinois basambela yesu maka même les musulmans bayebi ke malingi bana prophète na bango mais bayebi ke il y a un prophète comme ça Isa Nzamba kotinde pona ko sala élévation pona jugement. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Kasi yango ya kuyala. Juste c'est koko ya kuyala kuti koloba ete ozali na position te. Nani? Ozali kotanga kombo fumu kimbangu, ozali lisusu kotanga kombo Yesu Christ. Nazali kotanga fumu kimbangu pas comme Dieu. Nazali kotanga fumu kimbangu comme notre prophète Nkongo. Kasi balobi te oponi moko tiki moko te. Te zaka bongo te. Kimbangu kota reconnaître ngo bongo skona zo. Même ibele baba chrétien bazo condamné. Na monaki na talaki na monaki non ba chrétien kaka to kaka kimbangu bandoki bakoti wapi bokonzi yango ba chrétien mingi bazo condamné yo na ndengo zali ko sangisa kimbangu na Yesu Christ na okaki yango sikoyo position na yo bamso balanda kimbangu nasema mena yo ki bango ta na position na yo c'est position na mais uju ko bango te c'est koko azaki position yako te ya uto lo bana ba selo ya uju ko bate ozangi position parce que oza kotanga kombo ya fumu kimbangu na kombo ya Yesu elongo position na yo eza nini oza ko reconnaître fumu kimbangu attaque prophète oza ko reconnaître Yesu attaque nzambe o asala mwana nzambe pa nzambe
fils de Dieu, envoyé. Nalobi penza. Fils de Dieu vivant. Sérieux. Et Kimbangu, tant que prophète. Yakuelo, na mono pena. Donc, ils ont mabat en Égypte pour na mono pena tatouage Égypte. Ils ont ça en Égypte. Il y a serviteur de yaya. Au cas maman langue. Kabo yo nzambe la. Te no mono na tatouage moka munene na loboko na moni za en Égypte. Est-ce que ils ont ça en Égypte? Ils ont dit ma égyptien qui ba koko na biso ba passer par là et pourtant ba égyptien peut ba pi mindele. Bongo. Comment on peut na poser te ya ya bongo la na ya kana yo. Ba égyptien ba mindele ya lo o meka moko limbola na likambo wana ba égyptien ba za mindele. Abi mindele tout na ke na doctrine na. Mindele parce que ils ont la poso. Abi mindele. Ce que yo la tipina ozong sa batuna kati na bo to me marabas ba pozo ba maraba singa ba kangi ba ni to me marasusu ba nini babasi égyptien talaka kandenge Yesu masia nzamba sukisaki nzambe ya égyptien na babike kozo me mabato wana bibi histoire te ya Pharaon azanani ya ntanga kape moi Bible ya pardon tika lo yenge loba ozo mema talatala baka obomba kabaka ta ya égyptien ozo ndima ba égyptien nous on dit ma ozo ndima. Ok. Est-ce que sikoyo poto to komo chite na pesa ya kweli maluba bon. Est-ce que passe au tuza nango na Congo? Non, pesa na répondre na likambo. O répondre na likambo ya Égypte na tuna kiyo. O répondre biso likambo ya Égypte to ba mindele ndenge se ko kwa utukoloba o mekana nuko. Matondo ba koko na biso to uta na Égypte. Donc Égypte ya lelo te mais oya kala ezaki ya ba koko na biso. O ezali ba benga ngo ankh. Eza croix égyptien. Esika biso to uta. Donc yo préféré la ta croix de Jésus ou ya Israël. Là ta raconte croix parce que Jésus n'est pas l'image. Mais c'est quoi yebisa ba chrétien ba tika croix. Oh, mais yo quand tu vas chrétien tu vas yo quand tu vas dans Nzambe ningana ce n'est pas tout le monde voilà au bord tu vas croire de Jésus Christ c'est un esprit. Mais c'est quoi pourquoi tu ma Bible parce que la Bible wana ba dessiner croix. Bon va dessiner croix c'est comme. On va dessiner la Bible mon la Bible ya ngana zala ngakuna te ngana zala ngakuna te ngana zo sabana Nzambe makambo ba croix wana makambo bikeko makambo ba nini na zakutu kuna te ngana zo sabino sur les vrais adorateurs d'horreur wana évangile selon Ser Coco parce que tozo tanga Bible tozo mona évangile selon Luc évangile selon Boye oh le tozo na évangile selon Ser Coco Madera et évangile selon Yaya Kuyalo. Donc c'est clair. Donc le matondo na loba ngo pe matondo. Ça veut dire mais ingeta Là je ko baluka ngasi encore comme moi je blague pas. Dieu. Baloli déjà. Leki sangwa sikoyo bandeko na kanisa ndenge boitolanda ba chrétien bo mona sœur na bino Coco Madera ba vrai chrétien faut ba vrai chrétien na kanisa mingi ba se retrouver na même position que yende ka ba opinion ezali ba to mi pe bazana ba opinion kwa wana donc yango na bandeko boteyama bolanda ki bokoko na biso bobela o wapi ya biso Pama deso bolanda Jésus ne ya wuto défendre kango awa ndepe ka bino bo défendre o pe ba yebi o ba défendre siko ngai eloko na ninga na yeba mama précisa ka ba Jésus o ya solo pona lobi ya solo pana nga déjà ya solo na lokuta za ka te do pona nga exista ko to te donc mona lo ba ya solo na lokuta ya te parce que ya pana nga exista te za mama lokuta siko bandeko so na bi Jésus za mama lokuta nga mukona ndima makambo ya Jésus za ya mwa solo fo ba yela ngai livre o Marie Magdala koma na kasa chrétien nyonso esika zala ebike baloba la femme la plus proche ya Jésus zaka personne pas zaka proche ya Jésus zaka Marie Magdala mais est-ce que ne to mona ba Thomas ba zaka ba proche non to mona ba Pierre soki ba Simon
Pardon. So yebi yango te yebaki moto azala proche lokola Marie Madala pembe na Jésus azala te ye asokola ye makolo ye alia na ye ye asala la Ligue 1 Ligue 4 parce que yoko molo parce que makambo toko ta Bible na pamboli nkolo poko tona na nzamba salanga grâce kubanda Genèse et Apocalypse nana ba lema oyo papa nango na libomoni ekokima na biso totali na Ligue 1 si totali na Ligue 1 verset 45 elobi nini Ligue 1 verset 45 pour Bible ya te fait aux na Bible yobi Jésus et yobi Marie Madala o azalaki proche à Yesu oya alaki na Yesu mais Ligue 1 elobi na biso Heureux celui qui a écrit Luc 1 verset 45 bandeko balandibo mekana kotanga balobi heureux celui qui a écrit les choses lui a été dites de la part de Jésus-Christ il aura leur accomplissement donc il pardonne tout comme il attend suka simba fois na yo yango na balobi parce que pas Marie Madala bien pas na mutata tolango ezali lik mutata tolango et puis tezolakisa ke tango loba mindenge wana c'est-à-dire que ange ayaki na prophétie que ben voilà kozwa zemi molimo sant ya tika ba makambo ba shetana ya kuyalo oyiba makambo yeko memuna lifelo neti je tika ba makambo nza mono de Jésus Christ na Nazareth tika makambo na linga ko mingia na linga kinda na beauté no makambo ndi na sikuna na te pia ngai kanda te men bon ça bon mais tu vas m'envoyer bon de toute façon bana nzambe ningana oya alobi liki mutalobaki menga na oloba Jésus oyo bokumisaka asala église te atika même pas livre atika même pas eloko moko boye parce que mokolo kuta zalaka ba image ezalaka no te ba filmer na bo payer te Jésus Jésus aloba bate po muta mon azala te atika te asala même pas église akondanaka soki azalaka esika za molimo ne ekondana makambo bosala parce que ayebi yango te aloba mikoma bato aboyi baokoka na nga baoloba biloko mpo na kombo na nga mpo asala église te aloba eloko te moto asala makambo oyo nyonso mpo lelo bino bozala bakretien eza Marie Madala akamwe aodefendre eloko ayebi yango te menekamoti parce que Marie Madala azwaki professeur oyo ange ayaki koloba na ye que bien voilà tu vas tomber enceinte robota mwana wana kombo na Jésus Christ de na Marie Madala pardon Marie Madala Marie Madala au même coup tu arrête de jouer avec moi s'il te plaît au nom de Jésus Christ de Nazareth na lingi omingi na lingi omingi te pardon on s'en a dit que ça va dire te pardon tout cas baneko eza pasi ya mawa matata baneko bana bokoko na biso bokoko ezaka molimo omoni Jésus akende kolela ndenge journaliste na biso Pati Label masolo ya sika auti olobaki ayebisi mama na biso koko madera ke Jésus akende kolela na ngomba ya Getsemane ye kutu aodefendre Jésus mayebi ni makambo oyo te abe alela te akende obela bakoko mais il y a bien côté na ça Jésus-Christ était en train de prier la Bible déclare qu'il y avait Élie et Moïse n'est pas Jésus tika makamba bakoko wana bango baza ba serviteur baza ba saint ba yé de toute façon d'après yo saint il a signé na ya tika na ba makambo ko poser ba question ko zoba na za petit loto ba saint te ya kuyalo naza na kati ya bokoko te naza na kati ya bonzambe ya solo ya kuyalo naza na kati ya bonzambe ya solo ya banzambi nzambe te naza na kati ya bonzambe bomoni ezobima biso na kati ya mobulu nzambi oyo pasteur oyo na bakomi kobimisa bino na bana omoni makambo ya pati omoni kaye pasteur bakomi kosala délivrance bakomi kobimisa biso bamiseleke te na nzoto anga mwasi mais ça koko na kati yo te tango ça koko bokofuta vous êtes capable vous êtes de mabana français nini bokofuta vous êtes des responsables ya bamakambo nyonso vous le faux bomoni bobimisi bana nzambe ça koko tika na ngai ya lutte de toute façon Rolande tina Londres na côté aye kaka aye pa côté nga tinzamba ko visiter biso parce que aza mwana moko omoyaki yalu na prophétiser
mosali na nzambe ya solo oyo akosala mpena kaka yesu masi oyo yesu masi ingeta bakoko te yesu masi akosala mpe miracle mboka na mboka tozali awa avant que jésus christ aya kaka ye akoyalo bao baokosakosa ye kada akoya na yesu na ye ingeta ye matondo napamboli ye mambweni esika zwami nzambe apeso mosi kitoko napamboli susu pati la belle masela sika www.com napamboli maître Goliath esika zwami e napamboli mpe libota na ngai lelo eza grand jour tozokita obi toza kaka toza na ser koko amen bapaster babebisi oui badérapage oyo bapaster bazali kosala yango ezokende boye oui ozali kobima libanda toloba obimi neti libanda keno ozopesa otia bango neti bainnocent te bainocent te bacoupable sikoyo na likambacoupable kasi bacoupable parce que ebima sikoyo bazaka nde toza boye babeti muselekete abimi me na nkombo na ye yesu nani sikoyo aza na museleketepona nini yesu azokondane bango te azokondane bango il est écrit ebelebele bakoya bakosala miracle mpe bakosala commerce mais les vrais adorateurs bakozala bavos adorateurs eza bana nzambe bazolanda yesu na kati na solo ok tozali kokende na suka tozali kokende sa koko tozali kokende na suka ya émission na biso ya koyalu okosalela yesu oui professeur bimi ya koyalu okosalela yesu na nsima ya mikolo ekoya okoloba nini okondima bomosalela yesu ya koyalu akosala yesu ndenge eza tokoyemba mpe banzembo mpe biso mibale mpenza to tomoni mpe nzambe papamboli me ya bino ya bacharlatan to akobimisa bato bamiseleke te na nzoto na bamabela basi miseleke te na mitu miseleke te bambuma banini te ya nzambo ya solosolo mpe bokonza likolo tokoti yango avec toute fierté mais tokomona mpe pasi mpona ekomomene de toute façon nga nasina mesana bakalamite na badeboara me ndeko nanga kozonga na oya bino lokuta te bino sakoko na kati yo te kolobela bokoko na yo ya koyo ndenge aza boye azoteya bokoko akozonga na ye sekoko azolobela bokoko sekoko alobela bokoko yoka nanu azolobela bokoko oyo ya mboka na biso ya kuyalu azolobela bokoko ya mboka na biso eske ezali mabe kolobela bokoko ya bino bokoko oyo ya biso tolobela bakoko na biso alobi mabe te ngai yo tozwa yango mabe mpona nini alobi mabe azoloba parce que abi to évoke bango toboya yesu masi aza ya biso te parce que aza mondele yango ngai nalobi te ozozonga na egypte moza na sine egypte sikoy ozongisa bato na kati ya servitude nalobi ozoboya yesu masi olobi aza mondele n'est-ce pas yekuti israeli ekuti yakolo tika makambo bacomplication na obondelo tika makambo oyo yakoyalo mama ekosukalo mabe nango aza na nsima no tata yakoyalo ingezela ntango tozoloba makambo ya bokoko nayebi ke simoki mbango aza notre prophète na biso bakoko na biso peut-être tomoko mbango mpeke ate tokende bon ebongo siko so totangi siko tolobi adina bala po ya abimaki sikoyo memi kimbangu kuta zoka kotolobaki bakimbangu stande basali mabe bakoti na kata kindoki bakokosa na otaka mais adina bala azaki chrétien c'est azalaki ka prophète na biso côté christianisme côté bongo côté christ bango nde baye kobebisa il y a des prophètes qui sont passés des prophètes du Congo ils ont évangélisé dans les vrais. Donc, comme c'est Nzambe, parce que nous avons un Dieu qui sont de le cœur à leur donc il y a des zobo et les kanakata mboka, vous comprendre, bakoko condamné nango kimbango te parce que maintenant c'est kimbango, tobine kimbango, tobosani yesu mundele kimbango, bukonzango tozo kango. Ata ba trisha kibino bo sakana Nzambe ya pati to kotiti. Ok, c'est que le poto toke na mutuna mususu tomoni Kabila président ya Congo asili ko lobela kombo ya Kimbangu alobi ete azali descendant ya Kimbangu ya kipa vita ya atangi batu na biso bakoko na biso baleka okoloba nini wana ye pas faire partie na bokoko na biso
tinono ya kuya question là parce que ngaba makabile puis anga kanda ngala na linga makamu na ete parce que il est déjà za mopaya ya obando c'est koko te répondre ngai Kabila président ya RDC oyo asalaki discours na ye mikolo esila koleka alobi ete ye azali descendant ya Fumu Kimbangu azali lisusu descendant ya mama Kipavita selon Ser Koko yo ziongo ndenge ni discours wana lobaki po na sali bato babetele maboko basepeli alobi aza mutu na biso babeteli Kabila maboko parce que bango nyonso na baza bamalanda ngombe bifrata. Bien aimé, il y a un temps pour tout hein. Tango ya lobi ndenge wana po na tango boku ndenge to loba wana na lobi yo aza descendant ya Kipavita aza descendant boye oyebi na kombo na Yesu Masia ngana ozonga na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia tikata ya kuya loba taninga na koteli ya kulote akoma na duti ninga zo koma na pesa na tango na pe bitumbi ya leki neti boete mais il est écrit comme na tango suka ye Kabila kino loba ninga na tanga descendant ba bete maboko ba onyoso ba miyibi tama bumu na ba onunga tondi semba miyibi na miyiba ko ba mbonga Congo ba ko yiba ba ko violer bana kuna bazo yana ba yeba lobi o inda ba ko violer mbonga Congo ngai ba mama to telemi lolo to zoloba bazo violer bana miki bazo sala ba bêtise on quand c'est manen bazana sima biloko wana kaka groupe wana nde ba vendre wana ba rolo ba ingete ba binetelo ba lobi na Kabila pas za ba koko na azala ba koko na bango kuna na ba Rwanda kuna ngana yebi kuna te na Rwanda te ngana yebi kuna te to ba prophète na bango pe ba yali abela ba prophète na bango na Kabila c'est un Rwandais. Obi mususu na esprit ya bien ba oba roinanga ba inanga na zana nga tribalisme te na ninte mena mwana Congo. Oui, que moko nazo comprendre te mo yibi ya boye na ba passer bata lokota ba tous ceux qui andenge nga makambo wana bango bazonga kaka batika mbongo na biso ngaba makambo wana ya ba Kabila banini Kabila zonga na mboka na ye azonga na mboka na ye ba faux passer bino bozo filtre ba makambo ngana yebi bino Kabila zonga na mboka na ye nzamba tindela biso na kati ya biso na ba Congo na ba Congo président na biso akotambusa mboka azana mawa na minito na président mwa robetela maboko ta oh to Tshisekedi on ni rien na président mwa robetela maboko ta Tshisekedi atelemisa biso eyinda ba mitingi ne eleki ndenge nini ya lekisango ba mitingi na ndenge nini akeko sala mitingi kuna na nsango alobi ke bakende na nsango biska ba bengi Chine bakende ko zole Kabila ba memele qui va oser au moins teke zaka makila na makila baza ba miyibi baza ba blasphémateur baza ba ngando. Ok, bango nyonso baza bangando pe Kabila azali Rwandais azonga na Rwanda akoki kotanga kombo ya ba prophète na biso te ça koko uti koloba ete Kabila azali Rwandais ba professionnel tout ezali lokuta ba pesa ki na monoko oui ça koko tozali kokena suka émission na biso vraiment ba lobete toute autorité vient de Dieu autorité ya biso ya Congo uti nzambe te ko bande kono mususu ba asali na nzambe boza na kati ya Congo ba lobi yango Kabila azali autorité o nzambe atindi na kati ya Congo bazo souhaiter kutuke avanda na ye libela te bazo c'est avanda parce que bango au monde actuellement bango bazo mona vie na bango azana mwa ba PC mwa ndako mwa piscine mwa voiture pone azo mona biloko na baza ba aveugle bazo kosama na ba biloko yango moni bazo bomba bande kokona ezana ngo bongo te oyebi immeuble moko 30 juin wuti kokoya kuna ko banda na dernière ti eloko etikala ka rez-de-chaussée oyebi biloko wana banani bavanda akuna bazaka ba konzi ce n'est pas des pauvres qui habitent là. Alors, quand on a bloc en que tout est vanité, des vanités, même les Salomon avaient dit ça. Nous avons rien la Bible. Comprends? Batouana baza babi bazo kosa Kabila. Asali une nouvelle gouvernement. Asali une nouvelle gouvernement au Belango. Pas quoi babe photo manda ko ba 700 wana. Na lobaka on ba msupa ya impi. Siko to lobelango ba longoli ba 700 ba pas chaque année ba comme c'est 15 même si $15 ya ga mingi. Na lobaka on a Congo Impact. Ezaka mingi donc bazo kosa bato wana baza ba miyibi mais biso pe ba combattant mon na combattant to ça la combat combat on est na lobaka les vrais combattants faut ça déjà un esprit ya ko lamuka oazo bonde déjà makamba mabele za makambo to tombola ba passer oza to pona ko sala boy comprendre so na lobby o
bapasteur baluba surtout bango penza nde baza penza bango penza nde baza penza bato mabe na kati ya bamakambo bokoloba na ngai aza kasi etre bene te yango nabaki moluba bombaki moluba na yo mokongo bombaki mokongo na yo mongo toza ensemble donc makambo bakani mfulezi batindi ekotinda ye moko conscience ayebi bamiyibi mpenza nde basala nzambe wana omoi lelo onésime akomi palipide akomi kofunda tata na ye lukusa abimisi mpona alobaki yango depuis kala te baweli nini makambo bambongo mena babasali batikela biso tranquille. Ok, balandi ya www.masoloyasika.com tobimi vraiment mwa ndambo na masolo na biso oyo tozalaki na yango bolimbisi mingi mpo tobimi mwa ndambo kasi tozongi mpe tozali tokomi na suka ya masolo na biso. Titre na biso ya mokolo na lelo ezalaki ete tokobelela bakoko nini na kati na Congo. Vraiment baoyo bandeko basili koloba awa etali kaka bango moko bino bozali kolanda biso bino nde mutu boko jije se koko ya kuyalo liloba ya suka na baye bazali kolanda biso na mwa mokuse po tosisa basolo na biso mokona lelo matondo liloba nga ya suka ezali kaki ya solo bandeko bolamuka Yesu soka azalaka israélien biso tobela oyo ya biso nzambe akabula bamboka jamais obama kodirige mokili mobimba yango batia na États-Unis les batape awa na Belgique tozali mokonza Belgique komni nani soki roi ya Belgique so pas zali abamiyibi wana babebisa mboka na biso donc nde batia na Congo nde batia na Israël batia na mboka moko na Israël mokonzi na bango président na bango azali so pe roi baza so na banani kona toyebi te mais comment bakotinda moto moko na Israël après na Congo ba Congolais tozwi Yesus nzamba azoba te asala baparti ne baparti kabona ne pa kabula nani wa ko diriger awa na ko diriger biso sko tozwi ya mboka bato yango ni zosala biso pasa même temps na mboka ngokuto bango baboya kana bango ye donc yango ni moni sika pasi ezali tant tozwi na mateya oyo ezali sagesse tant musu bato mususu oyo na bato na yoka bato babenga ya kuyelo balinga ya kuyelo mingi tosololaka bandeko ni musu bakongo benga be mobali be mwasi na lobi okoti na buzoba wana eza buzoba te eza mayele moto tango comprendre histoire ya bokoko nde sika oya oyeba pena ki na komi na sagesse moko na kati na nga o nazaki nango ezaki nde buzoba donc yango ozomona mpo moto azwa sagesse ezaka mayoto te biloko balamba sagesse epesamela moto nyonso te donc mpo moto ozwa yango eza facilité donc fo ozwa yango pena fo ozala motu soki ayoki oyebi ke makambo eza ya solo me motu soki ayoki abandi obunda nango pamba te epesamela moto nyonso te donc boteyama na bino bolandaki bokoko na biso bolandela wapi ya biso boluka boyeba lolenge nini oyo bakoko na biso bane kosalela mpo biso mpe bato na bango tobanda kosalela yamboke toyeba lolenge ya bato matondo minga na kanisa bomoni ngai awa nawuti Londres babengisaki nga awa pamba te mpoka na ya koloba ndeka na lobaka na nga mpona nabimisaka mateya bakoko na ngai nabimisaka mateya oyo mboka na biso mabele na ngai ya Afrique ekene musika bato bazolala balamuka esengo ezalaki a chaque fois ntango tolobaka boye moko mpe mibale misato balamukaka donc yango ezosenga ifo kaka koloba ya kuyalo aza kaka na mpo alobaka ni kaka na kolemba te na bando olobaka na nga kaka bobanda komona nga kaka matondo na moto abimisi bamoye na ye mpo ete bokoka komona nga na mokolo na lelo ye wana ser koko madera donc malgré aza chrétien mais ana motema na ye afuteli nga na chambre na suku pena ya kolalela ko na ndenge moke te matondo osukisi ou bien osukisi te ye kuvyala osukisi nasukisi bambote kasi te bambote bambote tabaye bazali kwanza ok matondo mingi na bandeko balandi nyonso na kasa bolandi masolo na biso eza opinion euti obima aya ya ser koko madera na ye na yesu na ye ndenge alobi yesu na ye akomisaka ye malgré azokanisa yesu asalelaki me oyo asalaka kati na eza yango yesu te mais ye alobi un jour nga na ondima jésus lokuta parce que nauta kuna nayebi makambo wana ndenge ezalaka nalongwa kuna mokie na kimango mpona namoni buzoba trop donc eza na bato mosusu babotama na sagesse moko kosa yango te donc naboyaki lokuta wana yango wana
na ye oyo ya kolanda mateya na biso mpona longola bato lokola baser koko kolakisa bango sagesse oyo ezali na kati na mabele na biso ya Congo. Ser koko mpo lobi ye ayembela bakimbango akumisa baprofete ya biso ya mabele ya Congo. Yango wana mposa na nge ezali mpona bato lokola baser koko na bato lokola bapasteur ye alobi eza bafaux pasteur na bavrai mais mpo na ngai nalobaka baza te ya vrai baza te bino nyonso bapasteur bozala lokuta parce que bobengaka nga trop bofingaka nga bolobaka na nga makambo ndenge na ndenge. Donc boza bafaux pasteur mokomsu na osala bino émission spéciale na bando tangaka bino yango wana je sais que c'était venu chercher sauver ce qui était perdu pour dire bofinga kaye pour dire baba chrétien bozo finga ya kuyalo eza doctrine na ye. Est-ce que quand tu insultes na finga ende a décidé à ndemela Yesu c'est Dieu qui met le vouloir le faire selon son bon plaisir. Hein? Eza nzela album nanga Cantique Dark. OK, hier on va continuer. Donc yango wana donc yango moni ya kuyela za wana kapo na omema ka moko ya kobakisaka na baye na bino bozwaka so bobakisaka na kumisi bino mingi ba ono so bolanda mateya obonko wana bino koteyama boko wana bino vuma ko bongola makanisi na bino botala wapi o ezali ya malamu botika na bino o ezali ya mabe. Donc na pesi mbote mingi na bato nyonso bamisana kolanda pe koyoka ya kuyelo bakembisa ba o nyonso bazaka wana toujours pona nga tango nyonso pona ya kuyelo pazana bino elongo. Donc nde nazali na liboso na nga nazana combattant Goliath Black Mombele tozali na kati na Belgique mais auti wapi na Hollande pambate toza biso monte toza ebele na liboso nazana leki na nga wapi ona bengaka na kombo ya Nova Ngwani. Donc auti wapi na France toza na Belgique na ye poka na opanza sango oyo bakoko na biso na komisi pe na pisi matondo mingi na ndenge wapi atsele koyana ngai na kumisi mobali na ngai na ba molonga na ngai na kombo siro mafuta mambweni mbuta na ngai bayenge na yo pe mbuta kivunga elongona ya mbuyi pe na mbuta na ngai misible dora wapi moninga mobali na ngai o tozana bango nyonso awa na pesi bango ba losako pe bayenge mbuta na ngai akiki totila ya ba voiza ba losako na bino bayenge ya na ngai boke ya ba losako na yo mbuta malonda wapi kuna na mboka na Lyon na pesi ba losako pe bayenge pe mbuta na nga jama ya kapongo na pesi balosako ya na nga dia amona balosako BBC balosako na yo pe na kumisi pati la bei na masolo ya sikauti na micro na ye na Hollande poka ya koyoka mateya wapi ya koyala kobimisa mokona lelo pe toyoka ser na biso koko madera makamini ya mimile biso na mokona lelo yona tondi bino mingi o bolinga nganga pe na lingi bino mingi tokutai na bino na par nanga na mateya oyo koya ya mbala ya sima ingeta. OK, c'est Coco pour la lisusu un mot de la fin pour tout souki ça maso la biso mkonlelo. C'est chaud nazala bande kompiki na kopesa mbote mais na kaka na kombo na Yesu masana pesi Flori Bulambote pati la belle masola sika Goliath Mombele merci beaucoup Tatiana na pesi mbote mingi Théo Mbembe mbote mingi Fiston Mbenza mokonzi ya Maroc na pesi mbote mingi Nzao Mambu Eve Mbengi toutes mes amis na pesi bino mbote na kombo na Yesu masia boyoki mateya bofinga yako yalo te bofinga penga ite les salis est individuel ezali titre ya album na ngai les salis est individuel na lekina ko pambola bino Kroko Luozi ingeta. OK, biso na tokobi na suka ya masolo biso na tokomi na suka ya masolo na biso ya mokona lelo vraiment merci na bino nyonso na ndenge bosili kolanda biso j'espère tokutani mbala ya sima c'est Coco merci beaucoup ya kuyalo merci au revoir. Patti la belle